sikofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele ayokania Sigo ba ko tsomba mo na suka ça va? C'est là haut. Boye au Kamondo boye. Bako c'est sorti la souk. Stressé Mariam. Mariam stressé. Stressé stressé Alanan. Bonico. Pas facile d'enlever mon lait 4 hein. Merci Bandego Tubalandi ya Naomi Barcelone TV. Merci Daniel Botawane Belé Olanda Biso. Merci pour comprendre que dans la balabala. Nous a toyé pardon aux Andorolo Jérémy pour nous à la maman direct. Dans la terre on perd été. Oui, Olanda Jérémy, on a bon frère na Biso de Ronabino. Na lié à tournage. Vie à Makambo Oyo. Où est les cas du lobby? Il y a entre Jérémy et Guy, c'est pour ça d'avoir payaté pour comprendre déjà l'occasion entre Guy et Jérémy et Toshicha qui tellement a un tournage dans Bisso. Et Bisso Moko, Toya, Toluka Jérémy, Tosula Nango. Oh, Bisso Moko a dit Toyebi, vérité Yango, Nengen Marambo et les cas qui Jérémy, bonjour. Ouais, bonjour. J'espère que ça a été bien. Oui, ça. Nous, là, nous, on a lié à tournage. Et des tournages de production à Bella. Ouais. Voilà, production à Bella qui est Jérémy, donc il m'a manqué le droit au but. Et éviter. Et ça, il par rapport à la réaction, il y a des échos où va réagir par rapport à l'image où va mon qui a le tournage entre Yona et Gingom. Réaction de ça, les années. À 70%, ils sont ma bien makasi parce que ils ont la réaction à Batumsou où on a banné au s'attendre dans le qui cause à la bombe un jour sur la scène parce que on a goûté la salle et l'autre côté, on a découvert la vraie face là Batumsou au sein là la vidéo à joyeux anniversaire donc on a quoi animé na ba fête na bango ndeko mo avant na poto cousine na zobala na Kinshasa awa OK quoi assister na fête et tout. Mais sans demander quelque chose en retour, mais devant les Kambou Oyo, ils ont payé un côté, donc la réaction à 70%, nous avons vraiment fort dessus au Saranaki. Nous avons vraiment dessus parce que l'objet n'a lali à 3 heures du matin. Appel, et qui est zongi, message, et qui est zongi, insulte, l'icolo, il y a insulte. Insulte Nicolo, il y a insulte. J'ai eu très mal au cœur. Si nous avons tourné les lots, c'est parce qu'il y a un moussala nanga. Il fait ça ngaï lo a oulié rumele rolata. Donc il y a un des choses qui est là au monde non ça juste pour plaire aux gens. N'engena yati. Parce que je n'ai pas pu fermer l'œil. N'a pas insulte, n'a pas injure ou n'a soit qui veut. Mais Jérémy to là. Et nous on est pour ça qui Jérémy là ça est là au moins bongo. O ezana ngo lukuta mais lelo et comme il a matué à bateau, bateau sous bachishan on est bako chishan, bateau sous traiter Jérémy n'est bako traiter Jérémy. Et là on est poussé que pour ça là le et ça n'a juste qu'à inspiration tant on a y
namoni parce que nga nayaka déjà na répétition Barcelone namoni moto asika place wana te ndeka to créer na biso ba ambiance na biso na otumbola bana wana basi ba Mariam yo nani na yebi yo te na tourner na yo te yaki ya Jérémy toko créer pe loko mo awa na yo kana sima eloko oloba na nga bien etikanga na vanda ayaki pardon kobetanga to binga na kima makambo beta oke toseki to bandi yango kutu moto ando filmer biso pa chocho hermo appel on dirait Barcelone moto abengaki abimi aki osola tosilikeli ekutu okati biso na inspiration na biso et tout donc nde tosali eloko tosalaki wana na yaki voilà pourquoi tozwaki suite tobombaki yango po suite elakisaki eza makambo ya lokuta donc tobombaki suite totie na parti wana moi je dirais que ezaka nzambe moto asengaki nasala bongo mpona comprendre so nalongola bato stress na poto ya solo to nalongola bato stress te mpona comprendre ke bato nyonso bakomelanga Jérémy oza fin Jérémy oza mystique soki nazalaka mpe fin ya solo to nazalaka mpe mystique ya solo mpe des gens lokwa baye solonge sasa atuni yo Jérémy ezali makambo ya solo to makambo ya lokuta eza buzz lalu maleba eloko namona yango plus ka epai ya bafanatique congolais oyo bavanda na poto voilà surtout ça pourquoi nalobi bongo il y a des artistes américains oyo bavivra na buzz oui il y a des artistes américains qui vivent en buzz. Et des artistes nigériens même. Oui. Bah, Edopsi, d'autres monde après venir Edopsi na grand P. Na grand P. Ça baisse. Et ça buzz. Non, on a très le monde à place pour fingi Edopsi. Il y a des artistes américains qui ont la buzz, il y a contre Libala pendant 2 ans. Oui. To bunda na boîte de nuit, to sala boy, to kinde boy, to zonga boy. Ah ok, yo finganga. Mais awe pas na biso ceux qui comédien sali loro moko. Et mati ekei mais chez les musiciens na mona ngote ndeko nanga sakara de kuta finga baninga mosusu baza age moko fiolo mide kutu baza age moko jamais to ça musala est-ce que vraiment na ndenge Barcelone azaleli on a tolongoli Barcelone na moni RK Muchanga akondi mapenza eloko mo eza ya bongo bacha yango tomonaki bato babundaka na terrasse alekechu tomona biloko ndenge bukana ntango Barcelone akomi ke topandi de caméra bomoni ata déchet ya caméra moko et puis na ndenge ya gingomba za bongo eloko esalaki ke po botika lo mona place bakangi yaki na nzoto teke tika eloni esalaki yaki agifle ngata te so na mankaki ya solo na o manke mutu na obenge yaki baopekisanga na obenga yasami tika ngai mais na obenge yaya na yebisi atika ngai c'est un jeu qu'on a eu à présenter devant les gens uti olandi na zene wana ngam na kota ye makasi oui par rapport à qui yaki andoseka na ye ngai uto yango na osilikeli yaki ozobebisela biso jete na ye na tournage à Barcelone na créé bitumba na panzi de caméra botikali komona ata preuve ya caméra moko awa makambo ozalaka nango parce que biso mpe toya théâtre toyoka na masolo mpo bayaka na biso babi mal à l'aise biso tozwa bino ozwa ngo te en fait eza nango une manière ya kokolisa meme bana omoni mais bandeko na biso boli kozwa makambo nyonso tuka mbala moko ya solo mabe otalaka mpe nanu ndenge nini surtout Jérémy aza ndeko na bino bolingaki mingi na oyo bosali en tout cas toza vraiment desi et Jérémy nazwa mpena ta mingi te po oza na boulot na yo mais nayebi te siko par rapport barelation na yo bamakambo ya yo oyo oyebi bongo te etouche na relation na nga te etouche na relation na nga te parce que toti okuta na président Jovi ndenge abenga programme ya tournage yo moko pofinga programme ya tournage tolobaki yo osepeli nde na mankai yaki to Jovi asepeli oki Jovi tant tolobi na lobini abia eza nango théâtre eza nango buzz. Donc il y a des gens qui comprennent ça comme ça. Voilà. Président d'Acosta Zawana. Oui. Yekutu annuel ça biso bilo auto raté. Danger. Il fallait qu'il gifle yo. Il fallait qu'il bobe na mona. Il fallait qu'il bato va comprendre que ezaki buzz. En tout cas message moko ya important yo yebisa ba fan nanga ba o bazaki vrai nanga ngape na ozala ka vrai na bino. Mais na regretter na yo mutu okoti na commentaire na Barcelone TV okomi belle vie il faut aussi suspendre Jérémy. En tout cas, dis-toi que tu sais que tu es liwa. Net ngana maman na ngai. Tu sais que tu es liwa. Suspendre parce que so va suspendre ngana tu vas payer maison. Yo autant que c'est la mwana parce que ngana na mwana o ngana tant que ça. To yo autant que c'est la ngeti c'est autant que ça mwana ngata. C'est pas bien. Autant que ça mwana ngati. O comment na niveau c'est ngaba suspendre ngapona nini. So eloko ane soit kiyo. Luka numéro nanga benganga.
na niveau ya eki ngombe tokóma nde na niveau wana ndenge nini. Et puis d'après bino leki azala na raison te devant likambo. Mais attends, eza buzz na biso tocréé. Nga peza message mo fort oyebisa bato naza nango te. Mais quelque kombo o ngai na yebi bayanga po tosolana bino te. Naesi bino ka merci na bacommentaire nyonso bocelenga. En tout cas vraiment merci. Naoki pasi oyo esengai na yoka. Nabengi Lalu, nabengi Papa Chocho, natomboki. Thérèse Joker baza awa. Ah ok. Beaucoup de gens sont là. Donc bato nyonso o nabengaki Thérèse camarade nanga Thérèse yagi tobengana camarade mon ami Kingombe. Donc c'est comme ça ba président Bobo Manoka mon boss yape muninga nanga bomwana mais tous ba camarade te eza ambiance entre nous baza ba yana ngai ata mukolo moko te autombo alisa pe bina mankaire azate et puis ebele bauta poto bayaka awa akobengisa yo place aza loger aoluka maleba okatela ta lingala o amona na te na boy Lalu bayebi nga lelo to bayebi nga kala muta meminga na internet eza Lalu yaka kota awa loba boy c'est l'émission awa eza Lalu mais na ebité so aza témoignage nanga ata mibale ya mabe o jamais mutu na loba non na pasi na seka na pasi naloba na pasi na seka na pasi mais naoki pasi makasi lanu. En tout cas vraiment pas Jérémy ngana osenga sali bato namoni bakomela nga mwa bien na ba commentaire ya chaîne na bino eza famille Libota akomi wana lobi je suis famille Libota. Jérémy qu'est-ce qui se passe? Voilà c'est fini. Les restes sont la famille Libota siko bamoni suite siko suite ya ngwana bomoni omoni ke la bateau tout ce que ngana osenga na bino atiboaki trop pressé ya koloba là bomoni suite et puis oluka pende wango Jérémy osala nini bokomela ye. Et puis pour aller plus loin na éviter ceux qui Papa Chocho aki ko edenga ina elobo oyo wapi numéro ya yeyo aoseka na ngai soki CG Chocho ako edenga azume conversation na ngana ya CG zume pe ana kombo ya eki. Donc na bengi yagi ya zonfi oui Jérémy osambwe na yo nakomi yagi bima na finanga lobi na lalité asiki. Donc ça prouve que rien n'a voir. L'artiste américain va vivre en abeille. Les Nigériens va vivre en abeille. Et ça n'a bien parce que l'objet a fait mon cambo qui n'y est pas comme il Ini edo mon on est là. Akomba mo ke non la Congo mo za la Jérémy mo. Ini edo lobi na obi na ngana anglais. Abi yo mo lo ba ko na YouTube ya mo pe ba na YouTube. Papa so lo kwa de ba tshina na page na ko ba sikoyo. Naza na programme mo ya okuta na monsieur YouTube. Donc photo kuta na monsieur